Bonjour, bonsoir, Bandernos, Bolanda Biso na Oyo, et défendre un air Bolanda Biso, Ezanga Lisusu, Sœur Marie-Grâce, Miss MG, na isu na bandako na bino na émission na biso na télé réalité na biso elambeli ya bana poto elambela bana poto na lobaki tozoyekola bana oba botami awa bana bayebi kie na mboka oyo ya Europe mingi toyeba olamba te mais ngaloba sona nokufi toza na bomoi eza possible ya koyekola nyonso to ukoyekola lango koyekola kolamba koyekola nikolato koyekola koloba nyonso to bayekolaka yango lelo na ye na mama naza invité na nga oyekolakisa nga ndenge alamba madesu na ye bandola mona restaurant donc madesu wana nde nazolobaka pe mama nazomona da Sandra o raté penza ayolesa nde balaba madesu wana tia eloko te na kati me ezalaka na gu moko siko nga natunaka na nga na invité na ndako ya alakisa nga ndenge ni balamba madesu wana. Avant de présenter nos mamans, la Bible le bina biso to lela na ba obazo lela. Nathan o vraiment toza na temps moko ya pas si mingi. Donc mes condoléances na ba famille nyonso obazo lela na ngonga oyo, mes condoléances na la bano batikeli ba orpheline, ba maman batikeli ba veuve do, ba papa, mes condoléances nzamba lola comme ta ko consoler mitema, nzamba lola comme ta ko pesa bino makasi, elo na ko ba to simba prière. Tant que tu as besoin en Zambé, tu as besoin de distraction, on a pu connecter. Ero tu as besoin de simba prière. Zamba yo karalibon deli pe aroya no la biso. Donc elo na ngena ba ngwana pe bo s'abonner ebele na Time of Grace TV. Bo s'abonner kuna nde bozo la vidéo na biso. Maman la nga première fois bo monie, bo no monie sous elle c'est ma maman chérie. Donc, c'est quoi nous présenter comment est maman Claude et quoi maman Claude et quoi dans Londres bayebi restaurant bato babanda tabala Londres Londres leni bato ba pesa idea tabato sala boto ya baza bango to la ba recette na ko ayose la biso lelo c'est la biso madesu on a kande botala ngo bayebi yango. Donc tu vas dire présenter biso na présenter madesu nanga na tokisi madesu na cheki madesu na mai après na tokisi madesu donc madesu lala na mai na mai après na tokisi yango tant na tokisi yango pona yebike batu mingi tobelaka ba estomac po madesu apembe batu mingi bakoma ko éviter ngo pona ba estomac soko lingi o but estomac ayoka capacité osu madesu tant ozo tokisa madesu sui tangausi okati mike oti yango na kati je tokana yango po wana so muto bela estomac ko lia na yo problème ozala te. OK na tokisaki madesu na bongo na chaki tangausi. OK bon oyo matungulu na kotia ndembi tomati moi ai mukepo ai vraiment usu ebebisaka biloko bato mosusu bao bayeba kogarde biloko bien te. Moi céleri na nga na kotia moi mbuma pilipili c'est tout. Marque ya tomate na nga yango oyo na tiaka bon osel la kib osel la ka mungwa na sala kib na mungwa matungulu na sangisi na kib boye po matungulu eumela ekolemba noki ado so te matungulu boye na kib so tia mbala moko eumela te elemba OK lembisa matungulu elembisa ngo avant ke ndenge eumela ka po ezo moto lui nanga yango na sina tina nzungu siko na so tia matungulu. OK botala moi si nyonso tu wana opesa conseil ntango oza kolamba faut cuisine na yo ezala tia moto mwa makasi yango oyo nati nini na ngai matungulu esala elemba oyebi kaka matungulu so elemba apatima nakotia ndembi natina nini matungulu ezwana nini. OK donc nde eza bosiko totika matungulu na biso elemba madesu mobima tellement goût esalaka botiaka no mbisa okoka te nazananga compliqué te otia o ndenge basi mosusu balingaka ati saisonnement oyo ati non nde biloko nanga nasalelaka madesu nanga yango eyali kolamba mwasi fo ya na patience
il faut kopatiente kolamba il faut ozala mpe na amour ntango ozolamba il faut amour ya kolamba ezala soki ozolamba eloko oza na bolingo nango te biloko ya malamu te ato ti osali bamiracle ndenge surtout il faut ya na patience ya kolamba il faut olinga yango mpe eloko nyonso il faut adorer ça comme moi j'adore préparer nalingaka mpe kocréer ozomona il faut olinga yango wana omoni ke continue surtout biloko ya mama Claude ntango nalamba badesu na nganda na restaurant bato bayalaki soki ayele mosu asengaka apesa na bona bamindele banda kolia madesu na nga balobaki apesa na tolia ata nini madesu apamba nano avant otiela biso avant basomba biloko ezali lokwa baentre na bango mbala nsima nde na malu soki ainvite ngai nde nakolinga na invite na ndako nanga mpo nasala ngolo ya liboke nasala babiloko mosusu bana osala na restaurant moto oyo mpe akolinga soki commande apesi na kosala boyebi madesu oyo bato ebele madesu oyo deja bato ebele bapesela yango commande donc bato bayebi ke azali na mama mpe azali na restaurant esila restaurant eza te mais soki osengi commande asalaka na ye nyonso même ya fete asalaka nyonso madeso na madeso ebimaka bien moko so na mituna madeso ebimaka bien boye ndenge nini donc lokola baki vraiment lokola baki kendo bayekolaka yango wana nge na nga nayekola parce que lo omona remake madeso otie 5 anini babengo nini matungulu 5 matungulu lo matungulu fo ezala ebele matungulu ezala ebele matungulu fo ezala ebele sabu na nini so matungulu ekosa combien de temps mbongo na moto eyali ça dépend ya lituka omoni matuka na matuka eza na ndenge nango epesa gaz eza chauffeur makasi mosusu bon eyalika ndenge ça dépend ya ndenge ya lituka na ndenge ya moto nokotia ozomona kolamba eyali ke motu mosusu okopesa baminute mais lituka na yo na biso bati baminute wana lituka no biso ekobela bien te mpo lituka nde eza moto makasi te ozoma ko mutu so omoni lituka no ndenge mutu so ana lituka so amunene koleka oyo ozomona ekobela ndo nango napesa baminute te donc ozelaka atie mo ebikela rebeli mwasi alaka fo ya patience kolamba il faut kopatiente po so kopatiente te biloko nolebisa tosali yango bien mais ekozala ekoya malamu te opatiente te ozomona mwasi fo lambaka biloko oza motema pio fo zala calme motema no fo ezala pio fo lambaka na patience avec amour ozolamba eloko no na bolingo po balobi bolingo tout c'est l'amour Dieu est amour oyo azangi bolingo ali mwana nzambe tifo na bolingo ozolamba biloko oza na motema okita bajene balambaka motema mbangombango ebimi donc mwa tomate ebela te déjà kutu babisu bazala mona nde ate ngai liboso nalamba moka natie matungulu boye natie nango mamona batomate mamnyonso nasalamba mpe okolamba bongo kobela nango mais il faut ozala patience biloko yango ebela tomate oti ebela otirama matungulu otie matungulu ebumbelaka yana namona mosala natina bwakibwakika naye nazoyekola sikola bomusaba mwa temps namoni sikoyo nete bazosala mwa nati ndembi nanga nati ndembi nati mwa ai ya mokie ai mingi te ai mingi te nati mwa ai nanga c'est bon tomate eza makambo ya nsima vanda pene toka po matungulu fo elemba mpenza bien apres nsima nde naye kotia tomate nsima tosala bino mpe recette bien nzuku eza mwa nini likolo ya chefu nzuku mpenza donc ntango nga mona kosimba makambo mwana ngai ekobongela bien nayebi ke oyo adeklaraki azomona mais nakosimba ngo ekoma bien tozoyekola biso bantumu nakotia toyekola
nzungu bien okomonana biloko bien tozoyekola tolobaki merci mpona baremarke na bino esala biso bien tozoyeba mpe osala lelo na bibi tongotongo nakosoma mbeli nakosoma mbeli na basali nangayaka badesu oyo mais ça va non ça va quand même badasima vraiment donc ekoyala ya bamodele biloko professionnel nanga basimo ya gene moi badasima biloko professionnel ekoyangamo na osimba ngo bomona mpe yake ntango madesu wana ndenge nzungu eyali ezomonana ezotoka poli mpo nzungu ezali mwa likolo nzungu ya likolo namoni kaka nzungu kitoko nasepeli nango nzungu kitoko babi nanga no stick nga beoke nasomba me nzungu eza kitoko kokanta pesa yende likolo makasi ko bachef nazokaka mpona mona mpe kolambela bamadesu to pondu nde ezala ebele mais ça va donc bino merci bolanda biso vraiment madesu nayebisi bino naomona mama double tete ndenge ozorate madesu oyo donc lelo nga naza oliango na loso orate nzambe apambola bino bolanda mpenza bosabone ebele na time of grace bosabone ebele nicoleta na osabone te nicoleta bosha nicole bosha ser nicole abokakila bakombo nyonso mama na miradi bosabone ebele nati dina na susi ayo yango wana mamama sheri ayo yango wana na oya ti france mbisi moko olambaka nalingaka yango na oya ti france oyo olakisa ngai mbisi wana tanti beya mbisi wana osalaka nzela confinement esila nzela efongomaka na okatisela yango mpona yeba olamba mbisi wana boprepare mwana ti nabona kende baya ozongisela bino ayebi te ekolamba te donc c'est ça tozela sikoyo na biso ezobela tozela na ebela to ana patience ok totika mpena totiki nini na biso ebela matungulu ebela bien comme ça toko matungulu efe ebela bien tozela sikoyo matungulu na nga yango oyo ebeli sikoyo tomate omoni marke ya tomate oyo yaka bien ya ngai mingi te batomate mosu ekoma soki otie ngai makasi oyo ya ngai te marke ya tomate oyo yaka bien yango oyo natiaki yango awa natia yango na kati ya sauce na nga na matungulu nde totie boye donc matungulu eza te ba 10 minutes matungulu ese ba 10 minutes po ebela sikoyo nde totie boye sikoyo tomate mpe ifo abela mpenza donc oyo aivanda mwa lokasa ya solo tomate atoka apres nsima na otya mai fois toka nano mai yapo tiango pembeni osalela ngo basabona kaka bosabone ebele bosabone vraiment na time of grace bosabone kuna ebele nzambe azanga te kopambola bino toza vraiment na besoin na bino bosabone mbote na ngai bandeko na ngai bosabone madeso oyo so bolingi yango mama samba ngoi namoni ndenge ozorate deja po ozokesebelela madeso suka lelo dervi nolia madeso na losoli ezala masi bosabone tele réalité lambela bana poto bayekola nga lalinga nanga oyekola nga latunana nga laokala nanga soni te yango nayebi ebele
yango nayeba ebele bonde naza boye secret mo eza na kati me balakisi yango te secret mo eza na kati ya badeso boya balakisi bino te donc mpona nini mposo olingi yango fo contacte mama Claude atoza na ndako so olingi alambelo bato ya londres bayebi madeso donc secret mo eza na kati ya madeso na comprendre mais mpo naza mwana balakisinga donc bino bomoni kaka ndenge eza wana so bomeki mpe bongo ebima nango mpe bien mais soko olingi yango mpena ndeti wana yada ndeti wana salaka commande nango pase kaka commande nango bayela yo nga na oyekola nanga baotia mai sikoyo mpona etoka sikoyo otie mai etoka sikoyo ifo etoka mingi mpenza ngai ebima bon otiki madeso na biso sikoyo etoka Anita Chibo mama Beton mami Sendeke ya bino yango wana Anita Chibo mama Beton na oya mpona liboki ya bakonfilema esila nano tomonana donc tozela sikoyo madeso ni sauce na biso etoka omoni tala sauce ndenge ekomi sauce ebeli kitoko donc il faut patienter tala sauce ndenge epesi kitoko sauce il faut ebela bien mpo madeso eumela nanso te na moto omoni sauce ndenge ekomi ngai kitoko tala sauce tala couleur ya sauce malgré tout nzunga malo ezosalanga mpasi mais tala sauce ebeli kitoko bon sikoyo natia mwa bouillon de poulet ndambo bon mutu na mutu ana mesure na ye ndenge nayebi te ça dépend soki ya madeso ozolamba nde nini mais nati boye c'est bon nakobalola sikoyo naningi natia madeso naosopa madeso na kati bon bomoni madeso ndenge ekoti na kati naotiela mwa mai moke sikoyo bomoni madeso tala madeso kolamba madeso na nzungu moko ya bien mwa mai mingi te natie mwa mai tala couleur ya madeso sikoyo nakotia céleri natie nanga kaka boye nabwaki boye ole na kata céleri natie boye na suka mwa mbuma pilipili nabwaki ale bakisi na mwa mai moke po madeso feya na mwa sauce mpona loso madesu ya Claude yango oyo madesu ya Claude Diembela oyo bandaki kolamba na barestaurant nyonso tu na France na Londres yango oyo nyonso tu alingaka yeba madesu yango secret madesu na ngai yango oyo le reste contacte nga moko bon c'est bon madesu etoka mwa lokasa solo natie na kati natie mpe mwa mbuma pilipili c'est bon oyo mindondo ebele natie nanga saisonnement oyo nazwa oyo poussière boye natie te kibe magique kaka na bouillon c'est tout ah bon eloko te wow oyo asalaka miracle oyo atiaki boye c'est bon madesu na ngai yango oyo sikoyo tokangaki finiku bozela tour ntango madesu ekobela tolakisa bino donc bon tofiniki madesu na biso bino mo bomoni mama Claude ndenge asali madesu nde bande esuka eloko moko atokise madesu na ye lokoza madesu ya pembe atokisaki yango kati tangawisi akatikati tangawisi atie na kati mpona bato oyo bazala babela estomac balikoka ole madesu ya pembe te so okatikati to tangawisi na yo otie na kati eza na problème te madesu ya pembe okolia na yango atokise madesu nde na tangawisi donc atie na ye mbiso ya kokaka te atie na ye banini te na badeso bato mosusu na lia batiaka babombela nzoto batie bambisa okaka banini jamais saisonnement boyo natia boye natia saisonnement boyo natia boye donc céleri atiango na suka kati kaka minene bongo abwaki na kati madeso ntina oloba boye oyo bayebi sango ya bangol ozelaka baero babi confinement vande pa ya bino yango oyo
babi confinement vande pa bino po niveau lela madeso ça bazaka madeso niveau lela madeso yo zo kampamba babi confinement vande pa bino ko yate na bombelo la frigo ti mukolo bafungola confinement na yo après la pension donc on les a kinga merci na bino bo s'abonner belé semaine prochaine to lamba toza na mbika pe ya pasi mpona kolamba ngo donc bomona mbika nayebisi bino donc bosabone boyeba ndenge makambo ebele na kati ya page na kati ya YouTube na biso Time of Grace elambela bana poto toyekola nga na moni nande balamba madeso na omeka ngo mpe ka semaine oyo banalinga madeso na omeka ngo mpe soki nameki yango so ebima bongo mpola moni nyonso tu mpenza to namekaka san koyebisenga monga na bida meka me namoni ezaka bongo te ekufa soni tomona mpasi na invité nga bingaki na yeba donc yango wana zonzongo na biso bene evandi na moto nde evandi na moto sikoyo totiki madeso biso ebela tolia yango na loso madeso okutu konga kokolia biloko pamba te fona liaka na musuli pembeni me madeso nalia opala loso sa musuli pembeni okapenda ngumo kolo naloba boye mpo nayebi bao bazali bayebi donc so olingi yango obengi na bolambela yo wa nzungu mbeba yo tikelo ka yo donc tose madeso na biso ebela pilipili madeso na biso ezotoka donc pilipili na kati banini bamiso balata balamba madeso ekangama eplika te madeso ebongaka ezala boye sauce donc mai bon etoka no mai kitama moke comme ça tomona ok nano ebeli te tozozela wana madeso na biso yango oyo tomoni yango nde evandi na moto ti nzungu mpenza evandi ezotoka bon tozongi lisusu na parti na biso ya suka madeso na biso totala yango so ebeli to ebeli te elambeli ya bana poto bayekolaka kanga nayekoli nanga basala madeso boyekola bosabone ebele boza bavideo oyo bokoyekoyekola bosabone na Time of Grace TV bokio eme page na biso bolike eme elambela bana poto wana page na biso ya Facebook na bosani te koyebisa bino keno MG Star Boutique eza na nzela MG Star Boutique bajogi na bango semaine prochaine déjà tolata yango donc weekend déjà tolata ba MG Star Boutique donc tozonga mpona yango totala madeso mosusu ebeli madeso ebeli yango oyo madeso ya charme ebeli yango oyo na sauce mpenza sauce yango oyo madeso fona sauce to yanganda mpenza ko ile ezalaka madeso yango oyo ebeli oyo mwa mbuma pilipili wana yango oyo mwa mbuma pilipili malu meka madeso ebeli madeso ebeli yango oyo okanga moto biso madeso na biso yango ndesika na restaurant ya nganda mwa pilipili mwa nini donc madeso ekendaka boye bogumu ezala madeso kanga moto donc olia ozomela supu ya nganda mpenza ozolia ozomela supu madeso na biso yango so olingi yango yanda bakliya nango banaolia madesu na baya bazokanisa nde banaolia yango liboso nayebi na teli koye madesu yango teli ya bankoyo kosala commande balobi babisala commande kwa bakliya yango akoza babibakela madeso kofia ina
yo kuna na Paris moi lia ngo se ezate o ya moto madesu yango madesu beli donc tozozela loso ngana olia madesu na loso yango donc ndesika na restaurant moi pilipili esala bien osabone ebele c'est même proche toza na mbika nayoko déjà madesu c'est même proche toza na mbika nabi mbika ezala mpasi olamba yango mais ngana olamba yango merci na badeko nyonso oyo bolanda video oyo opartage bosabone toza na besoin babone na bino po tomeka koyede bana na biso tolingi mpenza na ane oyo esili deja na septembre se baklase ezonga tokende kotangisa bana na Congo toza na besoin babone na bino po tokende kotangisa bana na Congo ngana yo tokoki kosunga ngana tokoki kosunga esenga loboko moko esokola elongi te ma esenga ngana yo tokende kosunga bana lor ezosenga bosabone ebele nzambe azanga te kopambola bino mama kudoya likambola mpona video na biso bon alambi mbala nsima na oyo bawana ngo besoin na koyede bango baza bana ifo toyede bango na kolamba tozolakisa bango bayebake oyo bango babundani nango bakoki te so babenga osecour na koya nasaleli bango oyo mpe bana besoin commande bakomande nga yango wana bongo tika malamu na kombo na Yesu. Bye bye. Bye bye. Biso tolia.